Oui, que apparemment beaucoup mis vraiment plus religieux, c'est depuis président Abino Kangami, bozo sambela nzambe mpe ya solo na vérité pe ya solo. Bon, moto ko sambisa biso to ko juger ko sambela biso azate. Soko landi mokolo ba kondanaki président na biso. Aloba ki était soki bato bakoki ko rendre justice na ndenge sengeli nzambe à rendre justice. Ça signifie que notre président croit en Dieu. Croit en Dieu. Et Bissopé, vous allez croire en Dieu, le Dieu qui sait rendre la vraie justice. Vraie justice. Nzambe wana kota la caméra. L'obiti bino bosa la prière. Vital caméra zawapi. Asa na prison. Asa na prison. Asa na centre nganda esika ba mema ki epo na ba soins appropriés parce que comme Aza Libanate donc il continue à être prisonnier. Le président Vital Kamerhe est bel et bien continué à être prisonnier. Photo ana et boti polémique et belé maman ko la coup de photo ana te. Balobi na kati ya hôpital na basala manger mopanzi. Na kati ya hôpital na bilamba ya nini oyo. Mon frère. Ezaka lorsque vous sortez en dehors de ce pays, vous verrez qu'il y a des hôpitaux organisés. Mutuo azali na chambre privée. Il a tout ce qu'il a dans sa chambre. Donc nani nyoyo mo place à collier là tout à fait normal. Dites-moi, ce qui président Ayambi maman na bana, maman très chère notre très chère maman Amida, on azali ko pesa mbote, pe nazali ko tonda penza ko tombela makasi belé na libota mobimba. Ce qui maman Amida ce qui bana baye, boliba fanda na mbeto malade, ba ko fanda na bakiti. Parce que c'est une chambre privée. Si tout le monde qui était fan de les alaki malamuti. Na banane. Na FCC to na bande kwa IDPS. Na bande ko na biso ya IDPS. Balie na biso. Ça devient sérieux là, il faut na bonga manano. Ya solo penza et fan de les alaki malamuti. Po ezalaki moke caméra saliboy. Moke caméra saliboy. Azo linga olaksama mingi pemena na président de la République. Le vice-président de la République. Tout le monde qui était président Abisso, bakomaki ko mafinga elekaki mingi. Mais pendant tout ce temps, mon papa Nabisso azali ko yebisa biso botika. Silence. Bola kisa ya solo ba valeur patriotique obozanango obozu na kati ya UNC. Tout biso tozali kaka, tozali ko appuyer, nous appuyons tout ce qui est bon. Mais nous voulons seulement savoir pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que l'on relève cette question-là. Quelle est l'intention qui se cache derrière cette loi? Parce que le docteur Noël Chan qui a soulevé ces problèmes, mais moi je crois qu'il y a des années passées, quand il avait postulé, il avait un passeport américain. Et donc, est-ce que lui, il a déjà renoncé à sa nationalité américaine? C'est ça. Avant d'abord de soulever ces problèmes-là, lui-même doit nous donner des preuves pour que nous soyons aussi rassurés. Point d'interrogation. Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones, n'importe quel support aux Hollande de la Bisso, na Pesibino, Mbote, Ngawa Bino, Gloire Bosso, je vous dis souvent, na chaîne Nabino que non, si vous voyez mon visage, ce qui veut dire qu'il y a du nouveau, ce qui veut dire que quelque chose ne va pas, où il y a l'information, où il y a Makamumoko, où il y a ça là que non, Boyeba. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les pays? Mbutu, gouvernement, Bimate, Tchango, Kuna, Batubakomi, Kotele, Magoloba, Kotoyo, Yona Beni, ça ne va pas. Bomona qui va répression, ça là qui va manifestant. Vraiment, je crois que nous ce oiseau déploré en haut. Alors, la situation, il y a inapercité, la situation est bonne. Tant qu'il y a un mboka, il y a un photo vandaka. Tozongaka, to analysaka, to lukaka pe bayi ba na pouvoir, ou ba prometaka biso makambo belé. Balobara que une fois au pouvoir, voilà. Alors s'il y a d'autres choses où ils ont salamate, nous sommes là pour les interpeller. Pas pour condamner, mais les interpeller que bazonga nanzana bango yango mukolo lelo. Na mbeli bino moko ya bayi oyo bazo kamba. Moko ya cash.
C'est avec elle, c'est une dame qui parle bien, une dame où ce que si chance à Hollandaise, ou comprendre pourquoi tu bengi na plateau na biso parce que ici tu inviteras mutu pas maté so tu inviter mutu tu yebi le pourquoi. Elle est la vice-présidente dans la fédération la Ligue de femmes Yangaliema. Elle s'appelle Madame Bebeta Bernice. Elle est de l'INC. C'est avec elle que Toko Mekampe, Kosola, vous savez, une année déjà passée, Kabunda Ote Koloba Lobby, qui est à Zalina député. Est-ce qu'il y a INC Bazalaki na 4 gouvernement, il y a INC Bazala. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va en parler, position par rapport à ce qui se passe dans le pays. Sans plus tarder, je m'en vais directement pour saluer. Bonjour. Bonjour, monsieur Gloire. Merci. Bonjour, Naba téléspectateurs. Nous sommes basés Kolanda Bisso, Nabanda Konabango, Topesi Bino Mbote, Peto Sepeli, Kopesa chaîne Oyambi Bisso le Lombote, Nabaeban, Sobazali, Kozabiso Bilili, Poete, Tobi Malabanda, quoi, téléspectateurs, Topesi Bango, nous sommes Mbote. En tout cas, sans plus tarder, Madame, processus électoral avant tout qu'il donne la mususu to bandawana basija makaswana to kotango to zapeka no likolo. La loi électorale, il faut réformer na yango, ba proposition nango, koto yo faulu, koto yo il y a batu mususu ezo bimakili kili. Est-ce que c'est vraiment important que réforme on ça dans binicho selon bino ba besoin la cash. Merci beaucoup. Réforme sengeli salema. Parce que tout le monde nous avons assisté comme tout le monde, population, à l'élection où il est kanaki la fois passée. Tout le monde, tout ce qui avait comme désordre dans l'élection passée. Tout le monde, la loi moko qui taillait sur mesure, il y a batou. Et donc, et puis ça qui population t'es occasion, il y a voter pour la première fois. Et puis, ba parti oyo ezali ba plateforme électorale o esalemaki komona isusu kozwa ko kende sus na deuxième tour ya ba élection et donc eza biloko oyo esengeli na biso vraiment ko bandela pour on pesa batu chance ya ko kende na ba élection to moni biso nyonso que population na ba élection va passer à 2018 population est belée on a eu un taux bas par rapport à l'élection tout simplement parce que les gens ne faisaient pas confiance à ces votes-là. Et là, il y a une machine à voter, avec ou sans la machine, tu peux voter. Pour nani parce que tu as une manœuvre tout autour de l'élection. Et donc, il y a nécessité. Il y a qu'à revoir la loi électorale. Parce qu'on ne doit pas continuer à gérer les pays par rapport à individus. Donc c'est quelque chose à tailler sur mesure. Et à tailler sur mesure, non. Nous avons besoin de servir le peuple. Le président de la République l'a dit, le peuple d'abord. Et donc, il faut que la population ait vote et un droit civique. Avec joie pour voter. Mais ceux qui déjà ba élection déjà dès le départ la loi électorale ils ont fait ça biso assurance té ya ko bakete muto nga na ke ko voter ye wana akobima muto yo population alingi ye wana akobima batu bazo kende ko voter na ba doute na ba hésitation eza malamu mususu té. Je pense que nous sommes partis avec la machine à voter dans la élection dernière. Cette fois-ci ba lukela biso méthode où il y a vote. Oui, qu'on peut mettre dans la population à la sûre. Parce que, machine à voter et c'est retrouvé dans la où les gens ont voté eux-mêmes. Vous voyez, on a un bulletin de vote. Et donc, cette fois-ci, nous voulons une transparence dans makambo etali vote oyo. Tolingi lisusu te makambo ya ba machine à voter oyo ekekene na banda kwa batu bami votele après ba yo peuple a voter bango. Tolingi lisusu te parce que ceux qui peuple a voté yo tant ba ko bimisa yo comme député. Peuple a besoin de CP. Mais nous avons vu des gens qui ont été élus, proclamés députés, mais la population s'est retrouvée dans la carte de Et donc, quelque part, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Et donc, il faut vraiment
qui est une réforme sur la loi électorale. En tout cas, vraiment, on est allé entrer dans biso. Madame Tokotana, nous binons de Bokamba. Tokotana na situation sociale actuelle ya mboka avant to kini na séjour na bengeli openda pona yango. Bino mutu bozo kamba. Mais modèle au peuple a comme ko vivre na éviter ceux qui bo mona. Transport d'abord et comme passi embouteillage Kinshasa mobimba. Bo bisa biso que ceux qui bo sali ba saute mouton boko résoudre la situation à bana mboka. Biloko na marché et mati. Avant tout que nango, je crois tout que non moko. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un embouteillage à makasi na mboka? Bato ba ko mutambola makulu, uzumona bato ba otambola ndire ba ko yamba mutu. Nzoka bazo kaka transport ba oluka moyeni bazonga na banda. Les Konanga eza pasi makasi. Eza pasi en tant que peuple. Eza très souffrant. Ce qui les loto moni baka ya ba accident ya mortalité zali ko bakisama na ba accident. C'est parce qu'aujourd'hui nous avons le phénomène wewa. Oh là. Et d'où vient ce phénomène wewa? Le phénomène wewa est lié parce que tous en a un sérieux problème, il y a transport. Parlons de route. Bozali na banzela oyo basali lelo. 2 ans après, même 1 année après, Nzele Toboki. C'est ça le problème. Bozali na banzela oyo bazo sala épaisseur o bazo sala na nzela eza o esengélité. Nous avons des canalisations d'eau oyo esengélité. Et en même temps, nous la population, biso population, nous sommes à la base. Nous partageons aussi les responsabilités na oyo ezo sala kelelo banzela na biso ebeba. Est-ce que vous avez dit ba yoki yo ba otomboka mabe? Ba tomboka na bango. Vous assure vraiment ma ba tomboka na bango mais ba kozonga na population ngolo ke bino ne mutu bozwa ka mbongo bo zimbongo bo kaboli muke bo pesi ba société wana muke bazo sala musala mabe bino bo ke population ne mutu azo bebisa nzela na ndenge. Bon, nous n'avons pas de preuves. Makambo zolo ba preuve égalité. Parce que ceux qui va marcher wana ezala ki koleka na éveil transparence na ba passation de marché wana la population banina ki ba yeba qu'est-ce qui se passe réellement. Mais dès lors que tozana ba preuve il y a ba passation de marché wana te moi to lo bango égalité. Na tcha moi pile na monoko no ba lo ba concernant poids lourd. Tala balabala na poids lourd depuis Tongama, ça fait combien? Pas ba japonais si je ne me trompe pas. Mais oyo nyo sote Tongama ko tuna sima nango lelo ebeba nde bazora kizinu ke ba marché obino bo ponaka. Ezali problème wana ezali likambo ya koyeba mboka Kinshasa. Kinshasa tozali na problème ya surpopulation. Kinshasa tozali kotonga banda ko bisika nyonso. Et ce qui fait que ba oyo belge bisika belge atikaka ke awo eza canalisation mai awo bakoyi kotonga te biso totongi. Et donc mai ekomi kozanga esika ya koleka tala ana rond-point Wileri na entrée ya Kabamba omona ndenge mai etelemaka wana mai ezotelema. Pourquoi? Parce que bato batongi likolo ya caniveau mai eza na esika ya kokende te. Pas plus tard que tomona ki mbulu elekaki mama zindi na kati ya ndako na ye parce que ndako batongi likolo ya dalle. Maman tiki ba bébé na mapasa adindi ba kokuta libulu na kati ya salon. Donc avant di bouye bou adindi mbalamu. Mais boye bisangai ndako wana esengela batonga ngo likolo ya dalle. Les responsabilités sont partagées. Naza toloba likambo ya population a. Ngai population il faut na yeba ete caniveau wana ezanzela mai. Soki na meli mai nanga na molangi na silisi na tiango na saki na ngai. Parce que ya solo ba poubelle ba sache ba baka poubelle eza partout té. Eza kaka na boulevard, eza partout té. Et donc population peut malgré que il y a certains manques na kati ya mboka na biso mais ngai population responsable et sengé na sala nini na meli mai na ngai na zumulange mai na ngai na tie na saki na ngai okoke ekuta mama malewa azolamba asilisi kolamba bafufu aye kobwaka na caniveau boye bisangai bolingi ke président de la république akita kuna aya ko déboucher le bino caniveau
ils en a sens c'était on a responsabilité à la population responsabilité à responsabilité à biso ba kambezali et sengeli na biso ko sala kota la banzela o sengeli. Vous allez constater que mboka na biso avec ce que je viens de relever likambu ya mai ba canalisation ya mai ezali sous-souté et sengeli ko sala ba makadam eza na béton. Au moins nzela ya DGC ba sala ngona béton. Et ti lelo nzela wana ezali. Mais ceux qui bazo sala ka ba nzela ya batie ba between so ba between oyo nzela ceux qui fandi mai lokola mai elekaka. Mai eleke belé ba caniveau eza bouché. Mai yeli kwa makadam ezobeba. Je pense que prochainement esenga na biso esenga na bakonzi batala na likambo oyo ya banzela. Voir en face les réalités de la population. Et donc l'État zangi, oui l'État zan ba taxité. L'État zan ba ninité. Ou wana biloko wana ya bino butangité. Car la population ne muto azana ba part responsabilité. Nazo koba. État ya nzela. Population ngai population nazana part de responsabilité parce que na yebité po esika ngesenge na ngake no boka ba salité na ngai. L'État a une responsabilité. Il y a kobongisi la biso bazia côté la biso banzela o esengeli. Pe ateli yo pété place que no boka bosoto. Côté la biso pe bisika ko boka bosoto na biso. Par ya ba konzili susu o nazaki koloba likambu ya koyeba makadam nini esengeli ko sala pona biso. Vous comprendre. Ah toli ko saluer quand même toli ko saluer nani œuvre ya président de la République. Oyo ba côté les biso ba bus ya Transco, ba bus ya marque ya Sika. Mais ça insuffisant. Nazoko bandeko na ngai eza eloko esengi na biso kokumisa parce que tant muta sele eloko le malamu bandana na kokumisa ye nde sima nango kotalo bite bon likambo yo sele eza malamu kasi de boto baka mais babus ye mais babus eza insuffisant ngana opesa onda kisa ngana fandi na mwana mbinza na ozone bus à Transco ezate na ozone Transco ezate et ce qui fait que même par esprit de vie, oh ils qui censé conserver population, esprit de vie comme ça la demi-terrain, esprit de vie comme qu'on batu na kitambo et qui côté que bango na station un centre supérieur militaire. Vous pouvez s'imaginer, ça signifie que les autorités ont une responsabilité, il y a pour réglementer ma. Ils sont démissionnaires. Na kolobate eza démissionnaire mais eza babiloko ya mike o eza important pour mo kana makambo ya Transco avant to kenge na sujet mususu o tu koloba ke noto féliciter mokonzi ya mboka meta to landa bande kolokola ba tibin bande kolokola banani mususu bazola kisake non ba bus wana ezalaki déjà commandé na régime passé n'époque Kabila. Donc, ce qui veut dire que non, ce n'est pas le gouvernement Siko ni Mutesumbi, c'est un gouvernement de régime passé ni Mutesumbi. Mais yo awa ozobete la président éloge maboko nini. Mon frère, c'est la continuité de l'État. Il y a gestion mboka. Ce qui président Kabila nda salaki. Eza mboka. Eza biso nyonso. Eza te likamboko tout est la tolo. Eza continuité ya misala ya l'État. Quand Moutou Ayezala qui ko gérer et qui a longoué, les choses ne s'arrêtent pas. Les choses continuent. La gestion du pays, la Rex Publique continue. Et donc, ce qui est le lié, Ezala qui n'a pas bilo comme mbongo il fallait qu'il ko futa. Ce qui est le président Félix Alba qui est bon, Ezala urgence, Ezala priorité théotique. Est-ce qu'il y a qu'il y a? Moi je pense que nos frères qui disent ça, bazo linga ko tout à tolo. Mais je pense que ceux qui tozana mutu na biso que nous servons le peuple tout à tonoté. Ceux qui totie pena na mutu na biso que ba onyo sotozo sala, c'est pour le bien. Mais mon frère, mbongo wana oyo ba sombeli ba bus et bibi na libenga mutu. Et bibi na libenga mutu te. Eza mbongo ya peuple, eza mbongo ya contribuable congolais et donc ça ne peut que servir le peuple congolais. En tout cas, donc mbongo ngo ebimi na poche ya Kabila ni na poche ya Chilombo, eza mbongo ya peuple bazo jouer na ngo. Tokota na moi si j'ai penda to bongisa ki lelo 1 an passé. Depuis que président na yo Vital Kamerhe azana kati ya Boloko. Ça vous dit quoi son absence tant Bovandi azate bunda usala makambo vini pala. Bo zandenge ni pendant inano bo passer en ndenge. En tout cas, papa, nena ebisayo que ezana batu oyo babela ba tension. Ezana batu oyo
bazwa ba problème pour na kokangama ya président Nabiso, l'honorable Vital Kamerhe. Ça n'a pas été facile parce que vous savez, nous avons reçu l'ordre de notre président national. Oh là. Il y a qu'à voter le candidat Félix Antoine Tshisekedi. En bons enfants, nous avons exécuté l'ordre de notre père. Nous avons accompagné ces périodes électorales et tout. Et aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous sommes arrivés au pouvoir. Kasi, tout le monde qui était fan de l'Israël qui m'a lamouté. Na banane. Na FCC, to na bande kwa IDPS. Na bande kwa na biso, il y a IDPS. Balie na biso. Ça devient sérieux là, il faut na bonga mananu. Il y a solo penza et fan de l'Israël qui m'a lamouté. Pour Israël qui moke caméra saliboy. Moke caméra saliboy. Azo linda wala kisama mingi pemena président de la République. La vice-président de la République. Tout le monde qui était président Nabiso bakomaki ko mafinga eleka ki mingi. Mais pendant tout ce temps, mon papa Nabiso azali ko yebisa biso botika. Silence. Bola kisaya solo ba valeur patriotique au bozanango au bozu na kati ya UNC. Tout ce temps, nous avons observé jusqu'à ce que ba rumeur et Memi président Nabiso batindeli invitation ninge binono so tozala ka mokolo wana tokenda ko accompagner bana bakenda ko tika tata na bango tokei tata ye tata asambi to bandi 16h eloko te 17h eloko te sima tomoni bamituka la police bandi koya ngate na moni mituka na lobi il y a un problème ici jusqu'à ce que babandi ko panza biso na suka na ngo tomoni bagaza lacrymogène bandi papa akei lokola bana nyonso ezaki pasi. Je vous dis, ezalaki très difficile parce que tozonga ki na sima kotala ba effort psychologique, physique, matériel oyo UNC etiaki na campagne oyo pour na accompagner candidat na biso Félix Antoine Tshisekedi na ba élection ezalaki passé. Pour nous c'était une trahison. Otomonaki envers nos trahison alliés, de la part de nos alliés. Vos alliés UDPS. Nos alliés UDPS. Parce que tout ce qui se disait ne venait que de l'UDPS. Et bon, heureusement, Dieu est bon. Le quoi Tata Zala quitté, Tata Zala na prison, Maman Zalaki. Maman Azali, Maman Azali, secrétaire général, l'honorable Aimé Boji, on a Zali coupé sa beauté. Maman a assumé, a assuré continuité à l'Ibota. Lelo oyo ndebo moni lobby tozalaki na mayangani avant ko makuna na kata wote soki na tiki yo population ya lobaki non mais pourquoi tuna ki question na te soki bu dépassa ki bu bimsa ki mbongo mayele makanisi pour que le lobo koma na pouvoir ndé il faut ko yiba pona ko zongisa mbongo bu bimsa ki wa ndeko na ngai ko yiba ko yiba na français bo benga encore détourner wapi preuve. Vous savez, la clameur publique est celle qui que Moutounyoso alobaki non, il y a eu des détournement. Et tout le monde, azalaki na posa, ya kolanda procès. Pe ya kota le sekawa honorable directeur des cabinets du chef de l'État, le docteur Vital Kamerhe et Sika détournaki. Mais ndeko gloire, biso nyonso tolandi évolution ya procès. N'est-ce pas que Jamal aloba ki kazwa kimbongo? Jamal alobi avec grand respect azwa kimbongo na ye. Bon sikoyo. Esika wapi ndeko muima azwa kimbongo na ye. Siko esika nini mbongo wana elongwaki na maboko ya Jamal eye na maboko ya Kamerhe. Poto loba ke tango ekomi na maboko ya Kamerhe, Kamerhe a détourné mbongo. Esika ta mon côté. Vous comprenez? Et donc, yango tozali koloba que il n'y a eu aucune preuve matérielle prouvant que le directeur des cabinets et chef de l'État, M. Vital Kamerhe, a détourné Kimbongo.
ezalaki clameur public. Nous avons vu les juges bazangaki élément ya kopesa biso kolakisa biso que il y a eu détournement. Mon frère, nous sommes dans un procès pénal. Procès pénal ezali likambo ya ba preuve. O memelinga lobi na ngai likambo pièce contre pièce. O ebisinga na yibi. O lobi na ngai na détourné, memela ngai mikanda. Memela ngai makambo ezali ba preuve ezali kolakisa ngai ke na détourné. Mais ko yebisa ngai te ke ezali détournement intellectuel. Ça c'est un autre terme au biso son peuple congolais qui détournement intellectuel. Quand il s'agit il y a procès pénal, n'est-ce pas? Il faut amener des preuves. Et nous n'avons pas vu ces preuves-là. Et donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu détournement. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que papa, Tobadi Awana Likambouya, 370 millions. Vital Kamer a détourné 370 millions. Il y a Basso de mouton. Et Tigil Kamwana comme Vital Kamere a détourné mon maison préfabriquée. Et Tigil Kamwana et Banana Likamboua 15 millions. Président de la République est mort 15 millions les hommes Kambia. Il y a rétro commission. Nye. Ndé lo possiblement lobby bo inani wana ileki lobby bo za l'ensemble pour na opération il y a solo parce que papa na biso azane escapade to liko kumisa nzambe to kumisa nzambe parce que baluka ki mabe komela ye kasi nzambe a épargné na mabe wana baluka ki mabe ekota na UNC baluka ki UNC panzana kasi nzambe oya Vital Kamerhe nzambe oya bana UNC abundeli UNC lelo UNC ezali ensemble mais yazara na prison rien n'a changé azali na prison to moité mais tozali nanu en appel tozali ko senga na ba juge ba yeba ko rendre le vrai droit batika ba loi ba condamnation ezali taillé sur mesure batika ko sala biloko yo pona sepeli na mututé oyo ndeko na ngai fils mukoko alobaka mukolo wana le 8 avril alobaka biso na UDPS nazali ko loba na UDPS esenge totika makambu ya ôte toi que je m'y mette. Ça c'était avec fils mukoko. C'est-à-dire que on veut se débarrasser de la personne de Vital Kamerhe parce que c'est un gênant, c'est un élément qui gêne. Problème la mieux utawapi. Place nini biso na UDPS to na problème te siko nini eloko nini biso na UDPS to na problème te po to na papa moko azali papa ya bwanya azali papa oyebi ko sangisa na bino na UDPS biso bana Vital Kamerhe bino bana Vital Kamerhe tozali na papa oyo ayebi ko sangisa et donc biso to na problème na UDPS te baza ba allié na biso toza ba allié jusqu'à présent alliance ngozaka alliance ezali Comment on a beau ça la aventure et ça nino et le moro boina c'est à mutema il y a des guerres froides quelque part. Il y a des guerres froides des athées. Nous sommes dans le principe. Est-ce que le gouvernement d'abord vous allez? Non, gouvernement c'est le gouvernement bima. Tous à la télé la bonne aussi longtemps que l'UDPS est là, c'est là. Il est pèse à Bundi et Moura Juba Maramounion surtout après le cadre du parti sont allés rencontrer le président de la République. Ils ont été en consultation. Et quand le Premier ministre a été nommé, les membres, les hauts cadres qui étaient accompagnés, toujours à na Mutuna Bango, na maman, c'est Gemayo, Akenda qui bakende kokuta na Premier ministre. Parce que biso tozali kozonga na koloba ete batinda ki ba expert pona kokende kotala na ba point ba port o esika wapi ba conteneur ezali batinda ki ba kotala na camp church na mbujima ikuna pona koyeba soki misala nzali kosalema et ils nous ont dit que misala wana eza kosalema il y a effectivement des conteneurs qui sont là-bas na ba port et donc nous attendons à ce que le Premier ministre qui va commencer son travail parmi les priorités des priorités bataille la biso likambo oyo yaro landela biloko likambo ba maison préfabriquée opération mon frère banda ko eza na camp church ezo pola mbula bobi ke mbula ezo beta biloko eza ko ezali ko beba entre temps nous avons reçu total bisonyo sur lettre et correspondance il y a Tanzanie oyo bazali ko se plaindre que en conteneur na biso ezali ko occuper espace et que
plus tard, ils vont accuser la RDC. Parce qu'il faut tout dédommager Bango. Est-ce que vous imaginez que le conteneur, aussi longtemps que Zoou Melawana, ils ont un bon monde dans le trésor public? Et donc, si nous ne voulons pas continuer à dépenser pour cette histoire de maisons préfabriquées, allons dédouaner ces maisons. Allons les dédouaner. C'est simple. Au lieu de continuer pour Kanga Vital Kamere, pour de preuves qui ne sont pas là, qu'on n'a même pas, sur de rumeurs sur la clameur publique, tout qui ne peut ça, parce que si vous savez que Banda quoi les allés, ils allaient comme sonité, tout qui ne cause pas maison préfabriquée. Jusqu'à présent, Banda n'a pas 100 jours dans la prison. Bon, en tout cas, on a vu que DG a Robank à Kenda, on a vu que Blackner à Kenda, bon, Mouima, Azan à prison, le président Nabisopé Azan à prison, bien que na centre Ngana, parce qu'il n'est pas libre, et donc il est continué à être prisonnier. Et jusque-là, Bangondi Bazan à prison. Mouima, na président Kamere, n'est pas en prison. Kakabaondi Bazan à prison. Est-ce que opération $1, il raison dans opération $1 est allée pour soutenir parti. UNC aujourd'hui, tous allés pour continuer à avoir locataire siège Nabiso, il y a Barumbu, siège Nabiso, il y a Interfédération, il y a Barumbu nanou parce qu'il y a un siège national, ils allés pour continuer à avoir locataire. Alors, $1, on a pour mon parti, ils ont $1, ils ont $10, ils ont $100, ils ont $1000, ils ont Nenge, ils ont Komata, tous allés pour ça, la mot pour Nakomona, Nenge pour Somba siège Nabiso. Parce que nous devons souligner que le parti vit dans la contribution, il y a des membres. Et donc, ceux qui biso ba na UNC, to contribuer pour l'émergence, il y a parti Nabiso, to resu kawapi. Ba élection, ils allient ko pousse na kalate et sengeli UNC a se réarmer ko lata lisusu ma kasi pour ko se préparer na ba élection ils allient ko ya. Et donc et pour y arriver, nous devons avoir de l'argent. Le parti doit avoir le moyen pour pouvoir soutenir ba candidat pour la élection. Ba se présenter dans la élection. Et alors sur ce, tous allient obligés il y a que ça la action pour régler moi makambo o ezali na kati na parti na biso pour na kosunga parti pour kende liboso 2023 pe boza na élection tous ala tel quoi na présidence pe botia moto toujours tala kaka ndenge o lokola libondeli na biso to bosenga na biso ezali ete ba rendre justice na président na biso ceux qui ba rendre président na biso justice parce que le président de la République a dit le bino na ANC candidat monsieur akoza te foka Vital Kamere nazokoba le président de la République dit le peuple d'abord. Le président de la République dit l'état de droit. Et donc, puisque nous estimons que jusque-là, il n'y a aucune preuve condamnant notre président, et donc nous considérons qu'il est toujours le président. Il est libre, c'est-à-dire il n'est pas coupable. Et donc, Tozo Senga, c'est que Tozali Napoli qui a été président de la République, qui est le garant des institutions, à s'impliquer pour que droit est à la rendu na président Nabiso. Et en ce moment-là, tant que le président Nabiso est libre, n'est pas la candidat. Mais ce que le président Nabiso a liberté, ou a une organisation et un parti, total la nini, kolandisama na bosenga ya président, puis la direction politique nationale, candidat nini et Seigneur Nabiso retient à la présidence. Oui, mais que apparemment beaucoup mis vraiment plus religieux, c'est depuis président Abino Kangami, bozo sambelanza mon père solo, na vérité père solo. Bon, muta ko sambisa biso to ko juger ko sambela biso azate. Soko landi mukolo ba condamné ki président na biso. Aloba qui était soki bato bakoki ko rendre justice na ndenge sengélité. Nzambe à rendre justice. Ça signifie que notre président croit en Dieu. Croit en Dieu. Et Bissopé, vous allez croire en Dieu, le Dieu qui sait rendre la vraie justice. Vraie justice. Nous avons besoin de la caméra. L'objectif nous besoin la prière. Vital Kamere azawapi. Azan la prison. Azan la centre Nganda et Sika bamema qui est pour les soins appropriés parce que comme Azan Libana donc il continue à être prisonnier. Donc, ce qui est centre Nganda bakuta. Bakuta effectivement. Vous avez vu dernièrement. Dernièrement, Bomonaki Sango ya Bukavu.
ayaki kotala ayaki visiter ko rendre visite na centre nganda. Le président Vital Kamerhe est bel et bien continué à être prisonnier. Photo ana et boti polémique et belé maman ko la kutu photo ana ti. Balobi na kati ya hôpital na basala manger mopanzi. Na kati ya hôpital na bilamba ya nini oyo. Mon frère. Ezaka hôpital a modèle nini wana yaza na kati na. Tozali kaka na RDC nde tozomona makambo ndenge ezali. Lorsque vous sortez en dehors de ce pays, vous verrez qu'il y a des hôpitaux organisés. Mutu oyo azali na chambre privée, il a tout ce qu'il a dans sa chambre. Donc na nini oyo mo. Place à collier là ezali, mais tu n'y a pas les amis, tout à fait normal. Na centre nganda. Dites-moi, ce qui président Ayambi maman na bana, maman très chère notre très chère maman Amida, on azali ko pesa mbote, pe nazali ko tonda penza ko tombela makasi ebele na libota mobimba. Ce qui maman Amida ce qui bana baye, boliba fanda na mbeto malade. Parce que c'est une chambre privée. Et donc les gens doivent arrêter de parler parce que ton message, ton bimarambo kate, nous ne voyons que bon, c'est totally référence à Mama Yemo, totally référence à Clinique Ngalema, et on se dit, bon, ça doit être. Non, non, le président, notre président continue d'être en prison. S'il était libre, mais puisqu'il continue, le ministre de la Justice, le vice-ministre de la Justice, est allé rendre visite au président Vital Kamerhe. Bon, si vous voyez ça, Azawapi. Akendaki kotala. Okinda na makamne évacuation mbangu abima tokanisa ke soki abimita kokufa mais azaka envie. Oyo moto akokana nzambe akosukisa. Oyo moto akokana nzambe akosukisa. C'est Dieu qui est le maître ya souffle na biso ba vie na biso. Soki batu bakanisa ki ete bakanga Vital Kamerhe pour akufa alimwa asila nzambe azali kolonza nzambe Vital Kamerhe azanaye. De toute façon biso tozali soso likambo kolobate. Soué na biso eza président na biso azala libre. Biso bana papa Kamerhe tolingi tata na biso azala libre. Élection 2023, Noël Tchani propose que non avant nani na présidence il faut tata azala congolais, maman congolais. Vous faites partie nani wana pour bato musupe bazo soutenir thèse wana. Bon, je pense que cette loi est banaka depuis que président Kamerhe azalaka président de l'Assemblée nationale. Eza eloko ya bandaka la. Vous comprenez? Mais moi je me dis, c'est vrai, Likambango est kozala ya solo. Mais intention ezali nini? Qu'est-ce qui est caché derrière la loi oyo bake ko tombola? Biso tozali kaka, tozali ko appuyer, nous appuyons tout ce qui est bon. Mais nous voulons seulement savoir pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui que l'on relève cette question-là. Quelle est l'intention qui se cache derrière cette loi? Parce que le docteur Noël Tchani qui a soulevé ces problèmes, mais moi je crois qu'il y a des années passées quand il avait postulé, il avait un passeport américain. Et donc, est-ce que lui, il a déjà renoncé à sa nationalité américaine? C'est ça. Avant d'abord de soulever ces problèmes-là, lui-même doit nous donner des preuves pour que nous soyons aussi rassurés. Point d'interrogation. Voilà. C'est pourquoi je vous dis souvent, s'abonner pour soutenir Moussa Loto, ça là, c'est pas facile. Et ça, malam, quand on veut faire quelque chose, peut-être vous allez critiquer, peut-être vous allez pour pousser kaka pousse moko ou s'abonner pour soutenir. Bande kuna o ba sala musala pour comme pas na yo, qu'est-ce que vous allez perdre? S'abonner, soutenir biso aux ala malamu, question souka. To chité to comme na souka émission. Soki balobi au côté ba ministre ya INC au bazo bima sur 100% baro pe ça va combien bino mo bato INC. Entre biso bato INC toza na fierté. To sali musala ya malamu. Hein? Sérieux? Oui, oui. Je le nomme à quel? Oui, oui. Mais nous devons arrêter avec les confusions. Le ministre Jolino Makelele Aza porte-parole du gouvernement. Il n'est pas le porte-parole du président de la République. Porte-parole du président de la République, Ezali M. Kassongo. Parce que à l'époque, nous avons vu un ministre, il y a ministre, il y a médias et tout. Ministre Azali copé ça compte rendu à gouvernement, porte-parole au gouvernement. Mais il jouait tous les deux rôles. Il défendait le président et le gouvernement. Non. Le ministre Jolino Makelele avait vraiment fait son travail
Parce qu'il est le porte-parole, ou il était le porte-parole du gouvernement et non du président de la République. Porte-parole du président de la République. Parce que Batu Balingi kaka ko sepelisa. En fait, toza kaka na makambuya kolinga ko ebisa Batu ce qui plaît aux gens. Et ça malamuté. Et nous n'allons pas continuer comme ça. Excellence Joino Makelele aza porte-parole du gouvernement. Yako pesa biso makambo etali gouvernement. Yako pesa biso makambo etali président de la République. Qui défend le gouvernement oyoyo exagéré oyo salama sous ordre à le chef de l'État. Non, nous devons faire la part des choses. Je dis ceci. Il y a un porte-parole du président de la République. Il y a censé, il y a copé Sabiso, mais immense, vous avez le président de la République. Mais c'est que le gouvernement engage le président de la République, n'est-ce pas? Oui, parce que c'est lui le chef de l'État. À cause de il y a gouvernement et pas, il y a Je dis et je répète que Jolino, son excellence Jolino Makelele est le porte-parole du gouvernement. Il rend compte na misala ya Premier ministre, na ya ba collègue na ye ministre. Point barre. En tout cas, c'était là Madame Bebeta, membre de l'INC, Toyamba qui est au Sololina et gloire je vous dis que non, c'est par ici désormais que Roman Nangai. Numéro Nangai à moi, comment mis à bas de l'écran. Benga, comment, et pesta suggestion, et que la malamu. Landa, ce qu'on l'a dit, ben, monsieur Leki, n'a pas yamba moutou a peu perdre. Maintenant, là, je reçois l'UNC. Après Awawa, je reçois une personne. Boulandaï, déjà, il y a UDPS avec lui, Torosolola. Maï Matali Mboka, s'abonner pour nous sur Yékoleka. Awawa, Oyeba. Tokutani prochainement. Maman Napesio, merci pour nous répondre à l'invitation. Merci. Merci, et bonne chance. C'est aussi bonne chance na Vital Kamere. Ce qu'on bima et kozala esengo. Tubanina binomo ba marche kala si les kola makambo. Nzambe oyo adi jakabiso nyonso. Ayebi akosala. Azanzamba ba surprise agréable. En tout cas, nous avons une surprise inattendue. J'ai salué le pasteur John Bouwa Tamboué, le pasteur de mon église. J'ai salué mon papa. Moi, je l'appelle pas pasteur, je l'appelle papa. J'ai salué mon pasteur. J'ai salué papa Malachi, maman Rose, maman Kiki, papa. Donc, église même JS Mobimba. Je vous salue, je vous love. Je crois que Tokutani prochainement. Ciao.